Vous retrouvez, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce Télémac d'aujourd'hui qui vous présente Marie Nonzebo, votre humble servante, la perle noire. Elle est là pour vous servir tout le temps parce que vous servir, c'est notre devoir. Merci pour vous. Merci à vous tous qui nous suivez partout dans le monde, à partir de l'Angola, à partir de Londres, à partir de Paris, dans tous les continents du monde entier. Vous nous suivez à partir de notre site qui est le www.hpmedia.com. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je disais, il est maintenant à commis presque chaque fois invité Nabiso. Aujourd'hui, on va essayer de parler de quelque chose qui est très important. Lui, il s'appelle champion du Congo. Dans toute la République démocratique du Congo, on les connaît. C'est un catcheur qui est connu, très connu, vraiment connu par son savoir-faire parce qu'il fait bien son travail. Avec lui, on va essayer d'entendre de quelque chose qui est très important que vous aimerez aussi suivre, entendre dans vos voix, vous suivre. Je ne connais pas quel instrument que vous utilisez pour nous suivre. Il y a des gens qui nous suivent à partir de la télévision. Il y a des gens qui nous suivent à partir de leurs ordinateurs. Il y a d'autres qui nous suivent à partir de leur téléphone. Ensemble, on va essayer de vous faire plaisir parce que c'est notre devoir. J'ai dit Boni Haïti. Naza bien maman. Très bien, c'est cool. Hein? Très bien collègue. Il y a solo. Bato ba na biso ipsi bangono nini poto ba. Tout d'abord, on a perçu une son beauté. Nenge bolela kingai nzamba yoki kolela na bino en tout cas abongisi ngai ntanga abongisi ngai ngape fana zo matondi pa na bino. Merci Yadia Lobi Aza maintenant en bonne santé, Yadia Aza maintenant santé perdue. L'autre fois tout à l'heure qui a tobeta qui solo a procès, Yadia a qui na procès na pasteur ni. Il a dit pasteur Walesa. Et si qui est parce que baki ozo ya ba magistrat na ba avocat ba kutana pour ba solo. Non, tant que moi na parquet tout samba qui na funda na parquet ma dété. Alors wale saboy ko yana ma dété pour la bi ki ma tété ali commune nangai ba ko ko sala mabe. A bendi dossier et que na quatrième na parquet ali metté na quatrième mairie. To commune na quatrième mairie to saminga na wale ça. Fait de compte na 5 dossiers et que le tribunal va faire ba photo ba journaliste ba yaka ba joba photo ne c'était coquin magistrat pesinga conseil bo kilo na ngape le temps ali pasteur a pesinga pe conseil moi sina ngape maman misi azali mwana ya pasteur a pesinga conseil albino kolinga osamba na basali ya nzambete. Alors wale saya ko bananga merci ayoki onga na baki na e retirer plainte na commis mon candidat pe na retirer plainte na parquet ko retirer plainte na yeko vanda wale saye ko benga ngalbike pona ndima ke ya solo olimbi singai est-ce que okoki koya na église na ngai ngapena lobi na yebo wale sa est-ce que yobo koki koya esikanga na sa ke wale so be pasteur hein wale so be pasteur wale mais pasteur wale sa wale ah mais il y a comme na nga tabe ba petu so benga ngai edi ngoro ke ya edi on pasteur mon pasteur wale mais ngapena lipa ngapena za après bengisi yo après le bina ngai benga que na téléphone te boy na bureau magistrat abina ngai est-ce que dingo so na bengi yo na église na ngai est-ce que ko ya ngape avant de répondre na tuni ngai personne na bengi yo na église kanga na samela na apostolique olinga koya albiki oui na kolinga koya na ibo ça va soka inviter ngai na koya na église na yo tout ça na sika mo kabino il faut ya na église pour bato mo nini ke et dingo na pasteur wale ça parce que na problème te et à chaque programme que na kutokuta na dimanche mais dimanche tout d'abord na bandaki na église na ngana na apostolique na tongo na vana kata église na moni téléphone leli baza ko benga ngai na avocat ya walisa na la bikata na zana kata église ta on a bimi na rappeler que na bimi albi bon na zoya ko zoyo na voiture na ngai walisa tindi pasteur walisa tindi pour que na yana en église ngapena dina ibo yaka pardon na le bi yaka
aye na lopango awa azwinga na voiture na ye bimaki église na sina bima église na yo position na tosamelaka 1 heure du temps azwinga ye tokei na église nakomi na église bandimine bayambaki nga kitoko ndire ke président république awa yo poleli yango mabe nalela te mpo na ye naleli ko namoni nakomi mpe na kati église walesa siminga na liboko amasinga na likolo donc nga mpe nalobaki na micro epai ya walesa ke na ye kotala beauté ya walesa te me na ye nde koyoka liloba ya yesu masiya afandisinga wana te toye kosolola ntango tosololi esili alobi na ngai ke edingwe tokotambola nga na yo bamboka ebele États-Unis, France, Allemagne tokende partout bana lelo yo komi babenga mo bana yo diacre okomi diacre pana kamba mo diacre kaka mbala moko natali botina lobi nga na yebita chapitre moko ya bible te vous a passé naza paste mpona bakachere passé à bakachere bakachere na yebita chapitre moko ya bible comment possible pasteur walesa anome nga direct diacre namoni yango drôle non navandi omoni na kati église nakokaki kolongola lokumu na ye te navandi kaka alors na motema na ngai efrappaki ngai comment possible pasteur walesa aloba na ngai ke tokotambola bamboka ebele de namoni ke eza na intérêt moko na kati nasepelaki nango te akomi kotinda batango tobimi église aya tikinga na kati ya voiture bayezonsanga na ndako akomi kotinda avocat na ye mbala mbala aya kolandaka ngai mpo na confirme ke nakomi moto ya église na bango na diacre naye kotala na bi donc nakokota kuna avec intérêt mpo na nini mpo nazali awa apesi ngai cadeau ya kotambola na poto sonoki elengi ya poto nolongwa na église na ngai nakende église na yo tandisi ngai nasi nakende poto namoni ntina ya kolongwa na église na ngai nakanokota bawalesa eza te nabaki mokolo nzambe akolinga akosimba basali ya neyo bakozwanga bamanga na poto eloko ngai naboyaki ke nakotya su lokolo na église ya walesa te parce que ntango alobi na ngai ke tokobona kokende bapoto tokobona kokende partout kote ya bato namonaki yango elaki malamu te mpo na ngai so déjà ke so ondimi kaka ke olongwe na neo apostolique okoma epai ya walesa na olomema yo na opesa bakado ebele okoma riche. Mais il dit, tout à l'heure, l'image est sur qu'il a qui, il dit à témoigner l'église à Walesa. Au témoigner parce que Walesa le bipé que ok, tu qu'il est bablo qu'on nous nyonso. Le bibilo par bakisi n'angaïté parce que ngaza mutabakisi. On dit mi ngaza mutabakisi. Nandi makango bien qu'il n'aille mutabakisi. Tiki non. Na tiki bakisi n'angaïté parce que moi n'angama qui dit bazana poto. Na na pesiete na no pesa wale wale sazo wela baki yo kana no na bongwana banakara parce que na osamba na neyo mama mama journaliste na osamba na neyo ilingo ba donc na bongwana mutu ba force na makasite parce que moi na ngama kidiba na Pablo bazana poto na on a pesi ngolo ko mokote na joaka bloko na ngai direct na no pesa pa ya pasteur Walesa non osambela pona ngopona ni comme frère. Non, on a déjà frère et sœur parce que si on a qui frère et sœur, on a des nzamba ngo garder ngana mokilide. Nzambabi ko servi de mettre à la fois ça bien té au servi nzambe au service sous baki c'est monte que nzambe père moi ça ja. Faut la rendre la morceau tika na baki si beki nzambe. Botango mutasaka mutu musawa na bralima na poka kosa la kachi. Ça compagnie mi balé. Tu vas pas accompagner na bisa non, tolanda wana te. Bolanda oyo edingwe asaraka te parce que olandi oyo edingwe asaraka o mukomu soko tala boye omoni edingwe azana paradis. Okoloba me edingwe kumina. On a ba kiss na paradis. Na lobi bien que ngai edingwe na okota paradis.
il dit que paradis est baby. Te paradis baby te. Nga edingwe franchement na kokota paradis. Confirmé. Olinga te nga na kokota paradis. Nano yokana muteke edingwe na bakisi na ye abomi moto edingwa komina la police aza kosamba bien na parka aza kosamba. Il dit alia bana na ye pour succès ne za kaka mente. Ah merci. Oyebi moto ça comme vele ce que ebembelani la famille na ye olaka nini ye mutabomi. Ok, même le soir comme na mbongo mi mutakufi na famille olaka te ye mutabomi pour mbongo na ye. Ça va ba bande balingi mais n'ayez problème moi na. Merci, cette émission fait plaisir à Aimé Zola, fait plaisir à Papa d'Aliaspan depuis Paris, fait plaisir à Bienvenue Ngangou depuis Belgique, fait plaisir à ma tante chérie depuis Belgique, je vous aime beaucoup, à mon papa chéri depuis le Bas-Congo et puis ma maman chérie, je vous aime beaucoup. Je dis merci à vous tous qui nous suivez de partout à partir de notre site qui est le www.ehpmedia.com. Il dit ce qu'on a témoigné au sala qui bat l'église n'est pas c'est pelaki. Ouais, tant on a côté na bouger qui hein. Na lia qui coûte pasteur ou aller ça mon pépé. Gaz. Ala isuna gaz. Na ke ko tika tete ko ko tabe misiko na ndako na ngai omona place nini za na chambre na ngai o bakisi zalaka na ko yiko pesa pasteur wale sa te sora monique na kom pende ya ko tika yango na ko benga mwana nga na poto ba ngomba na Pablo makidi ba za pasteur te hein tikela bango héritage na ko tikela parce que eli loka famille kisi na ngai eli ngambo na sali yango te eli biloko ya famille batiki na maboko na ngai yanga na za ko utiliser on s'appelle na kufana ko tikela pe moto mosusu na ko tikela batalibanda te passer wali ça un souci na yo ya dia bongo matika ma bloko na nyonso akoma ya nzambe en tout cas sina koma ya nzambe banda kala passer wali ça ayibi nanu eloko moko te yango na zo bande ngwana ngana passer wali ça tona problème moko te ninga kindi tous les camarades. Mais tant que ça qu'on insiste ngai na longwana neo na koma epai na ye esikanga na ye ko boya pasteur wale sa yango comment possible ko insister oza ko obliger ngai na longwana na église na ngai na akota na église na so bonga maponza mbinda za pa na ye ndenge ni yebi kinga na bongwana parce que nzamba lobi ne juge si za pasteur ta otala kati nzamba lobi ne juge point parce que yeso lobaka ngo bien que mingi bakosala commerce na kombo na ngai na se ya bible ezali eloko mosusu na likolo ezali pe bible oyo eza na se ya bible biso tomoto ozomona yango eza na se ya bible na biloko moko te ya pepa non biloko moko te tosuka ndenge wana parce que yesu wela bakisi na ngai po asala yango nini wela bakisi no mpe matie gaz nakolo biloko moko te parce que nafandi kaka calme tika tosuka ndenge wana parce qu'il y a le bien nga bongo se dingwe a publié partout a bongo se dingwe dinga bongo ma si ko sait que ana posa sambela bakisi no sota zo gaz na yo mondeni asambeli pona ba verete belé ajuga noki ndundu mope ya kachera ucho bongo na bana ye di ya sana don bongo se bakachera non zamba pesi onction wana a bongo li ba belé na lubumbashi machine de guerre ali kachera akene ko bongo le motema mais siko machine de guerre azongeli kachi ayi susupa ndundu alandie oye parce que ndundu on te dire parce que ayiba ngobege na Afrique mutazana gaz kolika edingwe azalite parce que nga bénéfice na soki na oso réussir edingwe o réussir Afrique ok mama ok continue azolinga bakisi no ça veut dire aza posa zo gaz e dingo parce babiso ko réussir e dingwe o réussir Afrique mobimba aza posa azo gaz na yo e di selon yo zo mona mambo parce que zo azo insister kaka e dingo atikele baki aketikele blogo ne posa mbela pona ni ndeni so tikele yango posa mbela pona akosambela pona yango parce que ngaza niveau mosusu yepe aza niveau mosusu mais so aza niveau koleka yo. En tout cas, tu as passé en plein dans une église. Non, quand on a passer à l'église, non. Parce que tu es dans l'hôpital.
ba pasteur rebelle ba ko sambela pona ngai ba pasteur rebelle mais ye sambela pona biki no yimda biki singai te ana canal na ite non ana canal ye sambe mamo ye dia na canal na ite na ko ay ko boya ite parce que ce mutulo ko la pasteur alo biki na ko sambela pona yo na ko boya te na ko ndima tamshayi ko sambela azana mutea mala mutamshaza mutea mabe etali yimoko na nzambe na yime mutabikisa ngai yali Jésus Christ yali wa pasteur wa canal pasteur wali ezali pasteur wale sa te na ina lubiango bien tamso pasteur wale sa ayaki na demoka bien tamso so ayaki na demoka bien te etali yina nzambe na yi na canal pasteur wale sa ya dia ndimi ke azaki béni mais Jésus abikise mais na canal pasteur wale sa ekoki kozala comme ekoki pe kozala te mais on dimi pasteur wale na ndime na nini babi na suka film ya dia zoki moi 1000 ba kola mesuka pasteur wale sa pesi 1000 la somba secret c'est la cause non bien vrai en tout cas ba commentaire ya bato eliki mingi donc ils ont lukuta tika bacha ba commentaire ne balingi parce que tous en mokili ya se ya nzambe en tout cas muta koloba ndenge ya lingi comme ngai pe na koloba ndenge na lingi mais tout tika lisolo ngo sila ndenge na kaka suli kama 1000 les ont lukuta na yebite soki no ngote na lobi na yebite soki no 1000 te ça kapsa nga 1000 c'est normal ce qui va pesa kité c'est normal comment possible yal banini kapsa nga 1000 bongo alobi amimanga na poto ngana boyi ko kendi poto o bozuka mari kama ngote hein au moins ko nandi manini ke po wali sabi asombelanga ndaku asombelanga mutuka amimanga na poto mina pas fini ko boya biloko nyoso wana proposition nyoso wana boya na boyi yango na boyi ça copte cop signé ça cop so ko manga na copy ya ndengwana mbika secret te miska lo bongwani mais la kuzu lano ya edi te cop mikolo cop comme bongo na ko iko dimanche parce que et retourne dans gasco chaque dimanche na kende ke l'église ya walisa ça cop non bongo l'église na ngamo na neyo soki ba ndimi na ngai ya neyo ba yoki yango ba kozwana nani. Nous sommes qu'un frère, tu connais ce que tu diacre. Monte avantage. Mais diacre parce que ngana yebi Bible ti alors les sanga. Donc ni na côté libango. Satan unzambe mutatindi bokabwa. Bolo bilangai. Ndelo ba yo ni bisco selon yo ni. Na lingi ko poata bango te. Oh yo iba sekana bango. Parce que na yo kana muteki. Ba bien indie dia ba iba sekana bango. Na yebi nyonso ngana ko yiko prier ti. Ce que nous avons côté pas aller ça avec intérêt. Tout signer contrat avec intérêt. Ça veut dire bandaku amemo bandaku. Côté cop. Mangana anam mangana. Ya jandimine cop. Asombe. Te nandimi angote. Na bwakisi yango. Nandimi angote parce que bandanga na botami na somi mutuka oyo na mbonga po ya na mbonga wale ça. Mais siko ye dia sili ne parce que na momo oza okobunda su kachi te. Te nazo bunda kachi. Maladi mutebi bisaki ngai. Non. Na lobi na yo bien que na fait du mois awa. Nazo banda ba komba. Na ko invité yo. Oya omona ke soki edimga okoka ou bien edimga okoka. Ozaka champion du Congo. Na lobi. Na lobi. Bon. Zana tuna loko moko wa lutumba simaro ako mokolo puruka kotika misiki te baleki bana koyemba mais yaza koyemba lutumba na tuna mo bien que lutumba simaro akomina ash moko makasi mais wala za musique siko yo za kobunda pe mais yali eloko mutu na mutu basari eloko mutu na mutu ngamukolo pe nzamba banini ke edimbe pona yo ekoki na wa kotika kachi lokola mwana ngaza wana aza musicien o mususu aza kacher ekoki pona ngai kasi opesa no mwana na za kacher ni yo pe osu pension za la te na kachi nani
Pension na kati. Ce qui yo moko. Au moins il y a coquille souté. Otiki obina kubunde souté. Et c'est dit aujourd'hui pension. On passé wale sa moni ke okoka souté ngwa linga sunga yo. O bosa kopo. Assistant na combat na ngambara boni. Ngami msoko yelinga ikyo na kopesa yo boy na kopesa boy. Na alimenter zelo ko la Jésus. Satan le bagay ko moni mokilo yo. Ezali yangai. Ah ya idai ba verse. Yo a raison. Comme ça. Satan le bagay na Jésus moni mokilo. Ah ya bi verse on a. Soko sote o kwena se na kopesa yo mokili oyo. Nzambalo Yesu ayani kambalo bagay na Satan. Bene. Bene. Boyebi yango. Yesu lo bene po obi verser moroté. Mais si ko déjà mais ça verser. C'est que passer wale ça a raison à le ndaki Satan te. Ça a raison te donc Satan pas na raison pour aller na Jésus que Jésus quoi répondre. Kamata mabanga oyo bongo ko mapa. Derrière normal. En tout cas, ce que nous avons dit, au moins un néo, et pas voir ça. Kakana néo, nga musisana ngai elenda na kati ya néo. Na kufa na néo, na kubimapeka na néo. Ce que na néo bakende na paradis te, na préféré na fana kana néo pona ngapena kende paradis te. Pas passer wali ça te. On est stoyo kayoka bwese za. Zelana. Pasteur ya bima kombo na ye la bosane kombo na la awana na limité abenga na kende église na ye na kindeki na koti pe na prier pe na simiza na bimi abina ngaike kende ka na église na yo kwa na invita ki yo oye ko répondre na kende ko yo kayiti me kende ko yo kande lo ba nzambe ba pasteur benga ngai. Est-ce passé on a béni sur mais c'est long propagande mais ou aller c'est long propagande c'est qu'elle lingomi aïe bien intérêt zani te tu vois le bâti bon bisu to lo banyoso et de changer nos sources aïe bien intérêt ni abengela ngai pourquoi ba pasteur musu ba yi côté ngai ba manga l'église na bango mais ba yi na caméra te mais yi na caméra pona ni intérêt ne kasi ah pour ça la propagande nae. Il y a dit le bien intérêt à passer au aller ça pour sa propagande naïe. Merci à tous les internautes qui nous suivent de partout. On est toujours là, on est là. On dit les bonnes choses ne dire pas. Nous sommes presque à la fin de notre interview d'aujourd'hui. Il y a dit soro lo maloba suka pour na émission na biso lo bani. Maloba suka na zana ngate parce que na kufina mte. C'est pour l'émission. Non, pour l'émission. Pour l'émission des armes belé mais ou alelo quoi. En tout cas, tout d'abord la vérité est zananga alba qui bien que ngana komi mutunaye naza mutunaye te soki nandaki elengi ya kotambola na poto ya kosala partout na janda kuna zo ba voiture ndina koteke pa ya walesa mais comme na boyi yango iluki problème ni eluki chaque fois kotungisanga edingwe ya kokota na église edingwe ya kato sambela. Mais na moni siko so que pasteur a bengisinga n'importe pasteur so ka bengisinga ki edingo ya kana na église na biso na aucun disute. Donc tout ba to baza assurer que ce qui passait au sa bengisi ya edinga so na yo ki image na ya so tu na bi edi se ko conseil no biso. Tout so passé au aller sa bengisi ya edi ya okete. Na ko kindete. On confirmer. Na confirmer bino parce que yata mo na ba caméra. Ah le couple na raina. Ah. Nanda kupo ya mbete. Te. Nanda kuno ya mbete. To suka kana niveau to suka kiwana. Ka bongo. Po ngai pe na sali mabete, ye pa salinga mabete na lingi yango te. Po na yoki na poto balobi mingi. Etingwa bongo li motema akoma ko kende pa ya passerwa. Ah. Bongo na motema pe na ni. C'est mabete. Bongo na yo na sala kani. Na pasteur oko obligé nga na likamo moko te moto pasteur moko ta ko yiko obligé nga ke edingwe salabo jamais bolo na poto ebisi bango na ebisi bata poto bo vanda calme nga edingwe bakisi na ngai ezali kaka fa na okene yango soki pe na mwana nzambe te
ça va namona nzambe te mais bakisi na nga nakoki kotika yango te naza lokola mwana nga makili ba mokolo makili bakotika kisi en tout cas alongwe mwana ngai oui te akoki mpe obongwana te parce que nga papa na yali mokolo mpe pa maître Pablo akotika kisi na yini bango mbale na te na mutu nyonso oyo ayokaki pasi na ngai oyo naza siko bien tala nzoto ndenge ekomi na banzi likambo ya mabe esalisi te comme ma beza souté ya idi aza bonne santé abi pe dans un mois zo banda catch biso to tana biso ya biso lo bana biso kara donc biso pe to kena biso kuna to filmer tout en débat obeta ya idi parce que bien zo zongela na catch. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Marina Ndjebo était votre présentatrice. Je dis merci à Ponce Moko, merci à Nathan Londé, merci à vous tous. Restez toujours branchés sur www.ehpmedia.com. Je dis merci à Maman Geneviève Amani, Maman Chancy Amani, à Fézi Amani, à Edo Amani, c'est lui les propriétaires de cette télévision en ligne. Merci à vous tous à partir de l'Angola Guilhem Ambou, à partir de Lubumbashi. Là, je vois John Imo à partir de Matadi. John, il est beau. Merci à vous tous qui étaient branchés, scotchés. Marina Ndjebo vous dit au revoir. Na yonde